endele kutofuanda serito natanza beto bana bakutulomba bakulu wasikirikisa tusamba ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo untwadi wangitata mwanda wavelela bika wakwamasikilanga muna yetu tukwa kwa yele mvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu lelo ezali mukolo na yenga tokolobela kango tango nyonso oyo balandi nzela ya tata nzambe ya nzela ya kolo Yesu toyebi mukolo ya yenga elakisi nini oyo ye moko tata nzambe apemaki pe asengi yango na biso bikelamu na ye ete topesa yango mobimba epai na ye tokolobaka ete mokolo yango tokobengaka tata nzambe kosanzola ye na banzembo ndenge tokolandaka tango nyonso oyo aza na programme ndakisa mama Selo auti kote ya biso abandi na nzembo ya bayuda elakisi ete kosanzola tata nzambe ndenge azali kobatela biso tango nyonso pe tokobengaka ye na mabondeli kopesa ye mpasi oyo toza nango na kati na mokili pe na biso moko na mpasi oyo eza na banzoto bisika nyonso na tango wana soki tozali kofukama mpe kobenga ye na mabondeli tata nzambe nde azali mutu na mawa akoyokelaka biso akopesaka biso kinya yango lelo oyo touti komona awa na kati na Yerusalemu immense touti kosenga epai ya tata nzambe banda na banzembo na mabondeli na oyo pe euti na mukanda na tata nzambe yango bakosengaka biso tango nyonso soki tokoti na ndako ya nzambe tozalaka na kinya po ete tokoka koyoka manso oyo tata nzambe ekolekaka awa mama Selo ndenge ateyi biso biso nyonso tolandi malamu elingi koloba ete yango nde lobiko na biso na mokolo na lelo na mateyi na biso nyonso ndenge euti na banzembo ndenge bakoral euti koyemba
tolandi mpe baprogramme nyonso Lingomba apesi biso. Banda na papa secrétaire alobi oyo Lingomba abongisi toye kolanda mpe tata pasteur de la ville Manso oyo auti kopesa biso. Tozali komilengele mingi na bafete na biso oyo ezali koya. Le 17 mars yango mukolo oyo papa Kisolokele alongaka na 1992 pe na le 22 mars mbotama ya papa Diangenda Kuntima oyo ye akosidesela biso bitumba oyo ezalaka na 1940 14 et 18 toyebi malamu. Pe milulu na biso ya munene oyo tozali kozela ya le 6 avril. Solo tozalaki awa na mokola misato. Iyambo papa Fumalongo papa Simo Kimbangu Kiangani abima awa na Yerusalemi mpona kokende na Kinshasa. Maloba na ye te ngai nakei po ete nakende kozwa biloko ya mosala na Kinshasa. Kokende na ngai natiki bino na mabondeli bobosa na te mabondeli kuna pe epai na ngai na kokende na kobosa na bino te na mabondeli. Bino pe awa botikali bobosa na biso te na mabondeli. Liloba ya papa Mfumalongo papa Simo Kimbangu Kiangani. Nakanisi na biso ezongi na batata tango bazali koyebisa biso. Mama Mwilu tango nyonso abandaki koloba na papa Mfumambanza papa Dialunga na Kiangani. Yo awa ozali na mboka. Na mboka makambo mingi ekozalaka na pasi. Kasi bandeko na yo papa Kisolokele papa Diangenda baza kuna na Kinshasa. Na Kinshasa facilité ekozalaka okomona mutu aye kopesa yo eloko oye kobikisa Lingomba. Yango ezali komona na tango nyonso siko eke papa Simo Kimbangu Kiangani tango nyonso akoloba kete na ke na Kinshasa kozwa biloko ya musala. Tango azwi biloko ya musala ekoya awa na Yerusalemi. Bisonde awa totikali na Yerusalemi. Bisonde tokosala mulende biloko nyonso wana musala. Tokotisa yango esika esengeli. Tokotisa yango esika esengeli kosala misala. Koloba ete mutu nyonso na esika na musala na ye oya yebi soit métier donc maçon zela biloko na ye maçonnerie charpentier zela pe biloko na ye soki eye ba ferrailleur biso nyonso tozala ya kofanda te tokota na misala tango tata akozonga aya komona ete nasalaki molende biloko nyonso ndakendaki kozwa eye na nkamba pe ezwi esika na yango esali musala na yango oyo esengeli wana nde tata kosepela biso wana pe tata soki asepeli tozwi nde mapamboli yango toyelaka butu moi totiki bamboka na biso musika toye kofanda na nkamba mpona kobondela pe kosala misala ya Lingomba. Yango fête munene oyo ezali kozela biso oyo le 6 avril. Soki tozali kokanisa kaka ete ba fête oyo le 6 avril ebandi lelo ete ebandi kala. Soki tozokanisa ndenge wana na motema ka fête ya le 6 avril ebandi kala te. Mais oyo fête ya le 6 avril oyo ya l'an 2024 tososolake
eza fete ya ndenge mosusu. Fete ya ndenge mosusu na ndenge nini? Banda Lingomba ya Tata Simon Kimbangu banda 1921 kino leloyo fete ya Yambo oyo ezali ete rekoni na l'État, oyo ezali ete l'État afandisi bato nyonso na ye ya musala mboka mobimba bofanda bokanisa mukolo oyo, bofanda bokanisa mukolo oyo na kati na Lingomba mbala liboso. Pamba te oya le 24 décembre tokomona kete bapesaka biso liberté ya kobondela, kasi biso na biso kaka oyo bayebi Tata Simon Kimbangu, oyo biso bandimi biso kaka nde tofetaka fete wana. Bafete nyonso ezali kaka biso bandimi oyo kutu ezali ke bato na baza na musala oza kimbangiste, kasi fete ya Lingomba ekokeli tango me ozosala na société, ozosala esika ya l'État wana koya na fete fo moke soko sengi nzela bakopesa yo. Kasi mingi po ete oya kosiste na fete ya Lingomba il faut okosa, soit ozali malade, soit oza na problème ya matanga nde bakoki kuakorde yo wana nde okosi. Kasi kokosa lokola oza na foi na motema, kokosa wana eza ya mabe te po susi na yo na kondima na yo na asiste na fete wana. Kasi oyo ya le 6 avril oyo mokonzi ya mboka Papa Félix Antoine Tshisekedi alobi ete mboka mobimba RDC mobimba ekomi journée payée et chômée. Tokanisa esika wana biso bandimi yango Papa Mfumu Longo, Papa Simon Kimbangu kiangani azali komona monene ya journée wana ekwei pe na mokolo na poso bapa ya ndenge nini oyo bakoyela biso pe biso bandimi na kondima na biso nani oyo alinga kotikala na ndako amata na Yelusalemi te. Totala monene ya fete oyo solo batata Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Dengenda Kontima, surtout Papa Dengenda Kontima en tant que chef spirituel abunda kina likambo oyo ya date à le 6 avril na bakonzi nyonso balekaki abandaki kosenga voire même na kanda na tango wana président Mobutu alobi na radio télévision mais pona nini bozondima te bozolinga te eke mokolo wana ezala journée moko payé chômé awa na RDC. Est-ce que bozoyeba te makamusi ya munene oyo tata wana Papa Simon Kimbangu asalaki awa na RDC na tango wana Zaire? Maloba nyonso wana ezali, kasi lelo yo likambo nyonso na tango na yango kokokana na mokonzi na biso Papa Félix. Tala lukumu, tala munene ya likambo ndenge ezali yango biso awa na Yelusalemi yango Papa alobi ete to bongama, to zala ya kobongama, to yokisa ye soni te, kokota na groupe te oyo ezali ndenge bauti kopesa biso na Matei ba groupe oyo kono pesa masengena ya mabe na kati na misala na kati ya kobongama na biso na bonzambe na biso, tozala na kati ya ba groupe wana te yango
tokusenga na choral dirijo nzembo oyo boko yembela kabiso tango boko telimisa kabiso pena kusenga na oyo abongami kwete akopusa na awa kopesa maloba wana nzembo wana oyo boko pesela kabiso mbote elingi koloba nini oyo ezali ete ezali kolamusa biso bandimi toyeba responsabilité monene oyo bapesi biso na ntina ya mabondeli dirigeant Ya
merci kwa mfumambanza nenge opiso maloba nzembo elobi boye nakobana ki Congo apina na kene lingala premier solo elobi boye tata simo wanungini kere lobi yala ke yala munze mvimba na lingala elobi boye tata simo kimbangu alongi to alongaki tata simo kimbangu alongi kere lobi akotambolisa mokili solo mibale mimfundi ye mintiaki ndlutau mbungulu mimfundi ye mintiaki ndlutau mbungulu nalingale lobi boye bafundi to bato o bakende kofunda na batioli ya tata Simo Kimbangu lifuti na bango lifelo mbungulu lifelo bato bafundaka na bato batiolaka tata Simo Kimbangu lifuti na bango to litomba na bango lifelo ya misatu luyalu lwanzayai selu vempoka luyalu lwanzai selu vempoka na lingala elobi boye mbula matadi to leta ya mokili oyo ekolongolama mbula matadi to leta ya mokili oyo ekolongolama. Quatrième solo luyalu lwangunza nzambi seluyala luyalu lwangunza nzambi seluyala mbula matadi to leta ya ntoma ya tata nzambe to ya nkolo Yesu ya ngonde ekokonza mokili leta tombula matadi ya ntoma ya tata nzambe to ya ntoma ya nkolo Yesu ya ngonde ekokonza mokili mobimba nyosho satana ekolongwa yemoko akokonza mokili na ye tokoliga tosuki wana na combattement peut-être mo santo. Merci choral dirigeant, merci Faki, mais merci Papa Maludi ndenge oye kotraduire nzembo wana koloba ete bokonzi oyo ya molimo ya tata Simo Kimbangu ya ngonde ekotambusa mboka na biso pe yango pe ekotambusa mokili mobimba ndenge tolobelaki yango oyo tango nyonso oyo eleki bakonzi oyo baleki babundaki na likambo yango bayebi yango babundaki na yango kasi eye kokokana na tango oyo toyebi ete na tata Simo Kimbangu ezali nde bilaka batata balobaki yango makambo mingi oyo toza komona na mpasi tango wana ye moko soki tata azongi ye nde akobongisa yango yango eza komonana na deuxième solo wana ndenge alobi yango ete oyo batioli toza na kati na lingomba ozali mondimi kasi papa tango akopesa likambo ozali kende kobude mondimi tata Molimo Santo asengi yo likambo kwete okoka kosala yango okosala yango enfin tikete na sala tolongwa na isika wana tosalela tata Molimo Santo na solo
ndenge asaliko tinda biso bwa bwingi fyote tukogele mukingala mukikongo nsamu wa nkufi musonga vo mbazika le 6 avril luyalu lumbukyokyo tudidikyo vo nkinzi wa nchi yetu ya mvimba ya RDC bonso buna bukadilanga nkinzi mikalanga vomya leta bonso 30 juin bantu Rwanda muzinzo kalwende ukikisaluko unu le 6 avril kizayakane munsi yetu ya mvimba ya RDC vo bantu kabalende kwenda mubisaluko lu Rwanda muzinzo kobena bo benampe vondio ma compagnie ma privé kanuni mukisako lu Rwanda muzinzo luyindulu kya lumbu kyokyo kya le 6 avril diambu deluda vingulungu tukantama kwa bankaka bunu igangamane kwa tata mfumwansi sinini nkanda munalapikia nivonyo lumbu kyokyo kizayakane kwa luyanu lwa RDC wangeyi munkwikizi anafulukina zayanga vondio mambu maonso matasilwa muna mosi mkuna lunga ni dienena idina beto tuvuidie diambu beto ntete tufutida zitisa dina papa katele levondio nzenza zingi zikuiza mna lumbukina kadituka yanchi kila salumu na 1921 mbala ya ntete yo yena vondio lumbu kyokyo si ya mvimba ya Rwanda kamuna nzako nsiye kaka ya betu ya RDC lukalamula luyindulu ya lumbu kyokyo idina ngenu nkwikizi betu bami nkwikizi mbote betu bantu bantete tufuti zitisa lumbu kyokyo mama papa bakubika bifulu bina bitukambila banzenza twakubika nkuta ina tukambila banzenza bana bakwiza muluyindulu lwa lumbu kyokyo kakilendi kadila kwa nkaka koluyindulu munkamba kaka kadi munkamba imumu mavangamana munkamba imumu mamonekena nsungula konge mwana wakinzungidila nsungula konge mwana wakinzungidila nsungula ko zi section zizungidide nkamba anafulukina ngambote twatoma yindula twakala ngolo muna bisambu mudiambu diodio dia ntete yakala ngolo muna bisambu edi azole twalanda mwana mautulombele tata benavondio twakubika bifulu bya ndeka twakubika madia vonkuta ine kuladia banzenza pwana lelo tosilisi boyokomba tata mwana bitata mulimbo santo amen bika twakubike no moko twatonda lusiamu sututambuli kwa selieto muzola kwa se mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana